au même comme ça na Congo Cynthia ezara na Congo vita ezobeta na équipe à Burundi oui mais na Congo bata imana ba comme équipe à Burundi ana pour besoin nini. Ce sont des Congolais. Et le mot est Kolongwa bisoté ça. Fali Poupa. Oui. Accueilli go représenter Congo. Liban dans les États-Unis. Mais bah t'as fait que Belingi go voter Falité. C'est normal. Belingi va voter. Nigérien moro boye. Être Congolais comme moi, il faut bêter la faire rigoler à Maboko. Quel que soit aux amoutous ya Fali Poupa, quel que soit aux alliés Warion, quel que soit aux alliés Moutouawera, quel que soit aux alliés Moutouya JB, clip ya ferré, façon faire à Yembi, il faut tout bêter la Yema beaucoup. Congolais nyonso Moutouka Fali Poupa, ndenga salara maramnaye, au ferré, au wera, au nani, il faut landa. Ah bon? Si vous Congolais ou salama ou salama comme au batu ba Hollande était à Kabila. Céline John soga gangi. Céline John est beau yemba. Qu'elle soga gangi. Qu'elle ganga kamata kamakasi. Fera ganga. Yeko magangi. Au moins Congolais seconde ngaza. Et là que zo bomba Congolais ezanini. Tozui tenter ya kolana nzembo même mutu azui tanga yoka ka faire gangi. Faire gangi non abanina ko ganga na bandilité. Si je me trompe pas, a gangi pendant na bandilité. Ayo ganga côté ya moi basuka. Mais mutu azo banda mbala moko ke te nzembo azo ganga non. Donc, nous sommes à base. Tellement Congolais. On dit Congolais, oui, Kabila. Moi, je suis Kabila. Les Congolais, il faut pas le Congo. Donc, mentalité ba Congolais, il faut changer. Donc, Kabila, c'est le Mabé, mais yo zoté le mozolo ba té. Oh, je suis Kabila. Donc, faire tellement. Yo lingara faire été. Yo zalaka muta fali. Faire à c'est le Mabé. Tellement yo za muta fali. Donc, yo et le faire et les katé. Mais Congolais ne yewana. Congolais à Mabé Kabila. Donc, faire assez le logo malam ozo molana na misubo mais bobo ya fait bobo faire bonimi ya arkeli yona arkeli boye banité ba Kabila donc yo kana Congolais ki muta mabe oh nzembango ezana TST ezana pasité ba bia gangi Davido Cynthia Davido na mboka na bango azoyemba munoka mboka na bango ya kati mais ça la Congolais n'a pas bien on a gâté Cristiano Ronaldo voilà ni tedo azo bien on so tunie makambo wana aoyo ke logo te mais bonjour et bon après-midi à vous tous. Alors vous êtes par-ci par-là au monde entier. Ngai wabino Cynthia Bofonge leta mo sande bobenga nga business class et ça la nga mo bangé na bien. Lelo na des familles mo qui est lelo vraiment chez Idéologie TV et les ebinoté blessés binoté na ba palais. On est tous famille. Nde na ebino ke internet mi collé comme mbilinga na ndenge yo sakanate to kende boy. Oh makambu to zonga boy makambu lelo vraiment na yo trouver yemoko le patron de Idéologie TV David Wembe. Papa Solution n'est que trouvé sur le terrain mais si quoi qui toko bomoni biso lelo chez les quartiers et pas Sylvain Lumbila vieux moi sur la bien antimi vraiment ma petit na ene Cynthia Bofonge lelo vraiment na sa émission na nga na moni wana batuto bolinga ngai na bosanité tonton papi bwanga né pour vaincre DC Etienne là je vois les boss du Kando Maboko Bank business class tonton moi mula imbinga ta avantagé ya bongo boziwa pi donc lelo vraiment to solo là to ça analyse moko ya makambu o ezole kana internet c'est comme mbilinga j'espère que vous découvrir nini auto solo là lelo na plateau na biso ouais bonjour et bon après-midi David Wembe babi Papa Solution et moro mokolo Idéologie TV na des familles momuke abatu bolanda nga bo s'abonner na Idéologie TV na ebi ke nazalaka kuna chez Marie-Laure Mwaka boss nanga ma patronne ndeto sala rali kelemba na des familles David Wembe bon après-midi nao bon après-midi à toi Cynthia Bofonge babi moi ça zo pesa marambo na kata ngolawa donc ozalaka yo moko ne penda marambo ndenge zalaka donc merci na batutu bazolanda Cynthia Bofonge avec David Wembe. Donc merci na batutu balinga biso merci na batutu o basola kana David Wembe
Et merci na batu oyo basala David Wembe pe wazala bossa moi mboshi papa na Rolls Ndimbo donc bozala zala na David Wembe et resala bien nazana sinta bofonge c'est le plaisir na boss de boss Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient de la part de Lisa Queen. Là je vois Paulo dos Santos les guerriers donc j'espère que binomo bomoni Patrick Matadi son azangi sio Alves arosepelate David Wembe internet kotimbilinga internet trop matata to mekano ko solo la no to panzano lisangu comme il faut l'autre moni wana Papa Hervé to bingika Papa Hervé pour bosser là parce que ma fan na ba on ba sepe la kaka alali la muki na monika Papa Hervé kuna regarde-moi talanga te David ah bon Papa va lobi ngani na talao que regarde-moi ayembi regarde-moi talangai siko na ebite sinto bofongi ngana landi eloko wana bande tisuka ouais Nathalie clip dans un moment temps na ba ina rota na clip na ngo conception no ya clip wana et en plus na landeli ba détail ndenge senga kabiso to landela quoi ba o baza ba réalisateur ba ebi donc de Chris Nimi plutôt de Chris Nimi na zoloba pourquoi pas na VK Pro donc ba ima na zoloba donc confinement tout comme quoi donc total clip wana to sentir benega oui faire à sali clip moro ya bien donc qualité wana bena donc ezali kolo makasi qualité ezali kolo makasi bien sûr par rapport ne Papa Hervé Ferregola Jésus de nuances ninge ayemba beta sala ba clip c'est un katokoto pona ko yemba ndetika Ferregola a memi biso likolo mosusu Likolongo comment parce que ayemba pe ne va lobarato na première ciel deuxième ciel troisième ciel donc il y a même biso na 8e ciel oh il y a solo et loko moko ezoboma ba congolais sinta bofonge qui muté à mabe ya biso ba congolais vraiment to sola siko tozo ba place ya ko na loba negni tozo ba place ya ko tia ya ngote tala clip à faire rigola ouais tala faire rigola ndinga yembi non être un Congolais comme moi n'habite yo soko za nini donc être Congolais comme moi il faut bête la faire rigola maboko quel que soit aux amuntu ya Fali Poupa quel que soit aux ali Warion quel que soit aux ali mutu Wera quel que soit aux ali mutu ya JB clip ya faire façon faire yembi il faut to bête la yema boko beaucoup par rapport à des faire à déjà tu es bien qu'il y a Jésus des nuances donc à ça dit plus que Jésus des nuances wana au biso to yeba ki wana nazala mona ba groupe nazala mona ba groupe ba WhatsApp mo ba groupe ba polémique là nazo mona section musique mixeta pourquoi pas na trésor bakala donc tozaki na bango tozako analyser na groupe wana ozo senti batu ça qui mutema mabe bazolo ba feka yemi mabe fera gangi makasi ya gangi ya toa fera gangi ki yango babi feri a gangi tandis que na test David Wembe olobi ke feri a yembi comme il faut te to betano li solo yemba bon mana ma test ça ezana eloko moko biso ba congolais photo longola ngo penza oui comment se fait-il nzemboka ya fere olo mbali boso na yoka bato bazoloba feri oyemba loka Céline John oh faire oyemba azoyemba loka Kelly mais faire ngondo kande azo ganga makasi ouais les gens disent c'est là parce que vous voyez ami benga Jésus des nuances toye biango mais cette fois-ci na regarde-moi et na reko cha moi point virgule te mais to solo là to bête parce qu'on est ma solo comme il faut faire comme les gens ont interprété si a gangi trop tester na kati malobe yo kanite ka ko ganga ko crier mais tandis que vous olobake faire yembi comme il faut voilà omoni eloko ezo boma eza biso ba congolais Céline John soka gangi Céline John ebo yemba Kelly soka gangi Kelly ganga kamata kamakasi faire ganga yeko magangi au moins congolais ce qu'on dengaza oui donc j'ai bien compris donc congolais alingika aboma muninga na congolais
faire asala eloko ya malamu babiloko oyo Celine John basalaka babiloko oyo misim oyo toyebi wana Celine John basalaka par rapport ezalaka na ba test vous voyez que tant nzembo ekota na YouTube omona ke nzembo tant muto oyemba ba test ezalaka na se ba yebi oza muto mayele kota omona ngo test nzembo wana ezali base ezali regarde-moi. Regarde-moi. Tout le monde a 3 minutes 46 secondes. 46 secondes. Mais nakata nzembo toki ka regarde-moi talanga regarde-moi. Notez. Non, ce qui te l'a dit en bien. Oyo kapena. Eloko zo bomba congolais ezanini. Tozui tenter ya kolana nzembo même mutu azui tanga yo ka faire gangi. Faire gangi non abanino ko ganga na bandilité. Si je me trompe pas, a gangi penda na bandilité. Ayo ganga côté ya moi basuka. Mais mutu azo banda mbala moko ke te nzembo azo ganga non. Faire bandi ko ganga te nzembo wana. Et d'abord ba congolais ba yeba non te ngana fungole bino boza clair nzembo les nzembo faire rigola te faire rigola ko sanze ma français te bande ti suka asko producteur nata normal sinon et nzembo moko ba pesier pour faire ayemba siko faire ayemba nzembo français est-ce que nzembo wana ekozanga base vraiment donc nzembo ça na base siko tellement congolais au moins congolais alobaka ke oui Kabila moi je suis Kabila ba congolais na ndesiko fo balongwa na mona Congo. Donc mentalité ba congolais faut changer donc Kabila aussi eloko mabe mais yo zotere mozolo ba te oh ngapena makila langa je suis Kabila vraiment donc faire tellement yo lingaka faire été yo zalaka muta fali faire ata c'est eloko mabe tellement yo za muta fali donc yo eloko faire elekate mais tandis que pe ba toi faire bazalaka soki ezala fali kuta utobeta ni oyo concert o utoleka o de n'est jamais vu. Si. Bah ta faire et bah télémélango bah trésor congolo bah télémélango keza ma c'est normal parce que non, fanatisme. Non, ce qui fanatisme au bout ya makambu o yo muninga sa ya malamu. O même makambu ça na Congo sinta ezara na Congo. Vita ezobeta na équipe à Burundi. Oui. Mais na Congo bata imana ba comme équipe à Burundi ana. Pour besoin nini? Ce sont des Congolais et le monde qui kolongwa biso te za Fali Poupa. Oui. Accueilli ko représenter Congo. Libanda les États-Unis so mais ba ta faire bali ko voter Fali te. C'est normal. Bali ba voter Nigérien moko boye. Donc on peut pas biloko wana ezo la ça sous-souté. Donc qui boye bina biso non oza mutamayele oza musicologue bon façon nazolo babwe ngana za musicologue donc naza muto alandaka musique to ate na fanatique te ni ya faire ni ya wera ni ya kofi ni soki ya nani donc naza musicologue o ya sele loka bien o abeti musique ya bien na koloba non te ah Cynthia musique est bien. Fallait soga bêti. Non, c'est ça, fallait bêti. Par rapport à faire ayemba beta David Wembele le ko expliquer biso ke na banzembo nyonso faire ayemba. Regarde-moi comme teleki. Non, bon. To regarde-moi quand même tayembi ngo kitoko koleka banzembo nyonso. Non, te eza nini? Eza ba tante na abalban o ya bimisa. Abimisa banzembo to sepela nango. Donc à chaque fois muto so kolat. Sinta yo ebi tant ozalara vous comprenez ce que la minute okoma moko fana na mbetu opesi biso ma bilengi moko be o mutu tout alinganga azapete ce qui Sinta Bofonge a publié émission naie donc à chaque fois d'ailleurs batutu balobaki pona faire batolobaki ni faire za rolala faire za basute faire fa banobeta babiloko oyo eza international siko soka beti yango batusu bake plus loin ya rolobaki oui faire azolanda Fali. Ouais, c'est ça parce que faire il y en a des gens qui interpréter que faire aza musicien local tandis que Fali est international. Si siko Fali nde apesi posa ya koma international ya wana akomi na ba niveau na beza nakupona ngabata Fali faut bosepela boloba ate moi la mayo olanda biso na bien bobetile maboko po soki boloba yango si c'est le meza bongo ke Fali aza international faire abetara musique moko local Fali faire soka ko betela biso ba musique ya ba genre lokola ndenge bango bazoloba lokola Celine John lokola R. Kelly ce que to betela faire maboko et c'est le ko inédit ce qui fait azolanda lignée oyo Fali a tracé et ça problème te faire na Fali baza banani
Ce sont des amis, oui, des Congolais aussi. David, par rapport à tout cela, regarde-moi, après regarde-moi, tout le monde fait rigole à un match à Paris. Match coûte avant. Match avant. Non, match avant album, avant regarde-moi Bima. Donc, tant Magi Poto, si je ne me trompe pas, ils mardi, mercredi, les matchs ne pas organiser match son match. Ferrailler match, Batondi, et ça, maman panique, Milaye, ce qui n'est pas ferré, Balobi, Mokonzi à Paris, Bato ferré, donc Bato Falipe, ce qui baye, Fali pas sali magamnaye, Barolobanini, Falinde, Mokonzi, ce qu'on a dans linga ezanini. Oui. Au moins, Congolais nyonso, Azana Congo, Soka Sayeloga Malamu, Bato Fobalanda, y a pas Kabila. À part Kabila, la vie de Wembe, na comme si binoba congolais parce que moi je suis rwandaise. Donc nami longola moi moukié. Moi je suis claire. Tinga pena congolais pena talanga nena. Congolais pena oya Zaïre. Après 10 ans de tout être avec Kabila, bozala wana toujours raké Kabila mutumabe. Non, au moins par rapport à logique, hein, par rapport par rapport à tout, hein, oloba DJ Stuga, par rapport à tout ya mango, envie maya magamna loba. Donc Congolais nyonso mudora fali poupal. Ndenga salara magamnaye. Oui. O ferre, o wera, o nani, il faut landa. Ah bon? Si vous Congolais o salama kam o batu ba o landa ete zaka Kabila. Asali 18 ans na pouvoir. Maboko longwa. Oh, allongwe déjà tiki. Et à quand parlement? À quand parlement par rapport? Par rapport à Kindokinaye. Par rapport à Kimutema mabe na ye. Congolais ne yewana. Congolais a mabe Kabila. Donc faire assez le logo malamu. Ozo mona na misubo. Mais bobo ya fait bobo faire bonimi a Arkeli. Yona Arkeli boye banité. Ba Kabila. Donc mutema mabe na Congo. Donc ene Kabila. On vit d'accord si comme mingate na sutuki ko sutuka. Te ko sutuka te eza. Na sutuki makasi. Non ko sutuka te eza nini? To fungola mitema na biso. Comment c'est que bango artiste balingana kana nute? Non, bango na bango artiste balingana na nute. Nana yebisao. Tout le monde a rango. C'est ouvert. Tout solo là. Mais quand il y a pas faire rigole na plateau. Tout ne m'a fallu au boy yango clairement. Mais fallu pour passer au boy bien. Ngane na faille no boy. So tout ninga mama ndondi. Na roba le msupe na loba nanga te. Le bike ngana nuni to sola te. Tobeta masola batu. Yango na zo le bakasité. Tobeta masola batu wana mutu te existe na planète. Tobeta masola batu ba da ko exister na. O comprendre te. Na lobi exemple yanga na nuni. Kasi nuni pe aza mutu. Ngana lobi siko tobeta masolo ya batu ba exister na internet. Beta masolo ya bato ba exister na internet. O ba exister na internet ndeti ba migenyema ba Cynthia Bofonge. Voilà, ba Lisa Queen. Non di Mobutu. Donc non di Mobutu. Beta David ngam na yambio na plateau na yo ya idéologie TV. To solo makambo ya regarde-moi faire rigola et puis voilà to continuer Kabila aza lokola ba congolais nyonso te asala bino mabe et belé na Congo pendant 18 ans. Mais bon dimata kingakati ezala na Congo. Mais le comme ça aussi touristique bokenda ko. Pesa kingakati mbote. Siko yoka kimutema mabe. Na te ko loba ngwa. Donc des rings équipe ya mutema pembe. Ezo beta na équipe o ezala na Nigeria. Mais bato vita bongo nyonso basangani ba kumisa équipe wana. Donc pour la vita des rings et aussi eloko malamu te mais toza ba congolais. David, le problème c'est quoi? C'est que tu comprends pas. Mutuna mutu azana envie na ye. Hein? Navi envie ma haute venabiso, navi envie et pour ça mutu mta sala ka choix o eza motema na ye. Sinta ko sala choix. Eza mabete. Ngana fandi bona bino te ngalinga fali mabete choix nga ngana linga fali eza mabete ngana linga Weranson eza mabete mais ekokoma siko mabe place nini fali asale loko malamu mais yo tellement linga fali te okomo boya ngoka wana omateke ko Kabila
Siko par rapport à regarde-moi. Faire gola ou taki obeta ba acoustique et belé ba acoustique. Voilà. Toi qui sont dans le solo acoustique. Oui. Au moins le solo acoustique a fait ndenge et la musique ba musicien. Oui. To le bango siko ezelo ko mabe. Et c'est le Romabé, c'est toujours pour la fierté de notre école. Naba musicien nyonso o ba beti yango. Au moins que ça dit bango bien. To découvrir ba musicien mususu. Ba musicien mususu to yeba bango te oh bango acoustique. Et ça lié ndesi nani o ya JB nani te Gino te. Hein? Non Fuji. Non Fuji to yeba kutu te ga opese longeka longwe. Mais tant on kaka école m'a faire beti m'a ya ba acoustique. Non Fuji m'a mo pas une pifo. Et bon on tala ki acoustique à Sankara te. Tala sigo to yeba ka Sankara a idée ata obeta acoustique. Et c'est au moins mutu nyos eloko nyos na mokili. Il faut mutu abanda yango. Ndenge to lobaka kenote fali abana moi mamaka moko boyende ça ba wa ya réseaux sociaux. Oui. Siko sinta to la bato. Na réseaux sociaux na minute oyo. Comment ko sala moi analyse mu. Par rapport il y a acoustique faire ego la bêta. Acoustique. Si. Tout ça la comparaison il y a acoustique na regarde-moi. Non, qui vraiment meilleur pour le loba tout nyonso se baser kake regarde-moi regarde-moi nga bena pona ngai acoustique na konta yango penza te pona eza remix. Et en plus les mots wana o ya salela eza pena acoustique te faire à kota studio ayembi alemba moka te kombo nango acoustique nanga petit siko les mots propres acoustique na o ya sala wana nanga pe na kompana yango te au moins que nga zanga mutu nga so la pembe vraiment donc na zanga mutu te là je donne raison à Nina la Perle moi simo ba ki tokolo poso propre Nina la Perle oki David Wembe aza le poso andeni le poso ki tokolo poso propre Nina la Perle azara na Luanda côté ni oh azara awa Nina la Perle David Wembe pesio mote so la bien na David Wembe resala bien ngabe na bengele lo benga Nina la Perle solo Nina la Perle Kashemani donc ya za mutema ba kongolete te ya mutema ya da netre sérieux o lelo so ba telemi o babi ke aza congolais peut-être on dimate comme des pasteurs Marcelo mais dans tout le cas il y a toujours le cas exceptionnel eza nango nazo ba teke pe congolais nyonso aza mabe non eza ba congolais musu ba za la soki mutasali loka malamu o betele maboko eza pe batu o ya fali o ba betela faire gola maboko na minute yo kanti avantage au fali a pesi ba musicien congolais na minute ya kozongisa ndule na kata mikili yo ratata bata fali bata faire ba sepele na ngote ba sepeli David ngena soulever le moko boy comment na lelo le qui a fait rigola aleki na émission a interpréter que fali ayemba bien au santan on est biso to lingi ne Congo ne ya bongo Congo ya kabila te Congo ya mentalité kabila te donc au longwe na yo mais au kangi parler mais ya yo au longwe na yo mais oh nini chambre basse ezaka ya yo to lingi Congo bongo te to lingi Congo muto fandi boye oyoki benage oui fali aza nominé na concours moko boye soki wapi ekosenga ba congolais to kota na ba internet na biso to voter ye biso nyonso to za soki 80 to koba da combien to lega da to koba da ba 5 quelques millions donc biso nyonso maga internet eza passe na mboka na biso mais ba o bazana ba moyen biso nyonso peu importe oza muta file oza muta wera oza muta ndima o voter fali fali abeteke loko moko ba lobi ezana ba mboka mususu batuna batu oh tu connais le Congo non oh le Congo de qui des Congo de Fali Poupa donc référence ya Congo R moro et comment Fali Poupa non bazala kana bango pourtant wera zo beta double zénith Fali ba yebaki mindele wana o ba monaka wera o beta double zénith ba lobaka nini Congo za wera donc Nathan wana ce connais Nathan oyo nani Fali Poupa azana makambo mwa mungala na ko buka na kutute vraiment fait rigola ayeli biso regarde moi façon ayembi maman na devoir Congolais lobi faire agangi siko keli to ngagangaka yo kana Congolais ki mutama be
nzembango eza na TST eza na base te Davido Sinta Davido na mboka na bango azoyemba munoka mboka na bango ya kati mais tala congolais ndazo bino na kata Cristiano Ronaldo wana ni tezo azo bino ngo so tunie makambo wana aoyo ke logo te mais ba bosani ke mélodie et kontaka oui rythme et kontaka siko tala siko yoka munga faire na conception clip yoka siko munga faire oyoki conception eloko wana na ba violon wana ndenge beti ba bloko na ndenge o ma pendeke oui félicitations à Ferrego là félicitations vraiment siko yo ndenge féliciter boy olongwe congolais na saka congolais et ça lini vraiment muta se loka malamu to betele maboko to limaye bato ngako pona ngaya nazo ba mingi na boto lo malo te yo lo baka si lo ozo solo la la question c'est nga ba réponse ni zeyo ngako pona ngaya ngako pona ngai bato ya fali pupa baza la pena mutema ko kita bata fali pupa bazaka na ba agitation moko boye nanga moko na mitunaka ba agitation lobi na manikito ken piana to te bango ko ba journaliste na okumba bango te soki bango pe bazana kati bazala kaka donc bazala kaka po baza pe ka bata fali ba warrior maniki bango nyonso na kati donc ba warrior na nyonso nde baza bongo bazaka mitema okita fali aza fali inosbi aza inosbi. Pourquoi faire la... Ouais, je voulais juste savoir une chose. David Ewembe en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, aujourd'hui là, au Vani Mananda Koucho, on a Palin, tu vois que les petits innocents, bon, ça les comparaisons avec Fali Poupa. Vous trouvez un nom d'Eni. Et ça Congo. Et ça Congo. Fali tu comparer na innocenté. En tout sauf rien. S'il vous plaît, en tout sauf rien. Tokoki ko comparer Fali na innocenté, mais eloko tokoki ko sala. Ya ko encourager kaka innocent. A Hollanda. Nzela. Yaba. C'est tout. Donc innocent sali nzamba lobi bitumba o eza ba tigre te. Yaza poète, azana pas tigre. Yango likam. Innocent na pas tigre. Tala no bena innocent otala na poids tigre baza na poids moroté non ba congolais ba yeba te eza nini oso tali innocent pabimbo mayambi atunie siko tigre za nani a expliquer ye tigre na lion na ndeke o ya lobi alobi na bongo bien a répondre que bien alobi oh na lobi na lingala oh wane ya loba na lobi tigre. Ah bon. J'ai dit seulement tigre. Ce que le tigre, et ça tigre. Ce que le ndeke, et ça ndeke. Fallait mi bengi aigle. Au moins ndenga likolo. Oui. Niama munene aigle. Nandenga se. Niama munene. Oh nani lion. Nandenga mai niama munene baleine. Siko ye makambo ya lobby na soka mi bengi tigre na se nano azana mukie fallait mi bengi tigre avec amengi aigle toute comparaison ya nini les congolais vraiment aujourd'hui là babi le loto utaki otala et puis internet c'est comme kimbilinga pasteur mukuna ou même la prison te abimi attend que yo David Ewembe le lot par rapport à mamanyo c'est l'équipe pasteur mukuna azali banda et puis tu sentais à quand Cynthia, nga beblo wana na kumba ngoko te na mona ba vewana ba lekana déjà. Dans tout ce temps vazalaki azaki kana Congo wana. Et mbala moko na yebite po ba luba mtu bazui pouvoir. Oui. Yé tellement pas za muluba na yebite. Naso ba bien na yebite mbala moko ce esprit saint ce qui nini mte révéler réveil patriotique. Et ça na base te bate ya batu liloba nzambe omoni na tango akala prophète to mosali ya nzambe azalaki mutu ba ventilité tozomona prophète Samuel akoti na ndaku ya Saoul sans audience omoni na musika to ba omona prophète azoya na ba garde ba ndako banga ba banga donc tango akota ba fungoli ba porte place oyo roisa donc elingi kutu te abaye te roisa occupé te roisa solana ba ministre non prophète aye et prophète aye na message on nzamba lobelier donc wa otika makambo nyonso alanda
ayoka makambo au prophète est nango siko tala soi-disant prophète soi-disant pasteur na biso ya Congo makambo osala donc ozomona ke oui bazana bango pasteur ya ki pasteur te bazana pasteur mais na se nango bazana batu na bango oyo basali oyo bango basalelaka donc bazana bango ya nzambe te c'est pour cela bazo potana bongo soki amemaki mutu na mutu kai soki eza pe ya solo e soki eza ya lokuta e soki video ane ezaka montage soki ezalaka pe ye ta niveau. Ouais, j'espère que tozo chité déjà dans l'émission Nabiso Lelo comme je vous avais promis que Lelo na avec na moko patron ya Idéologie TV to solo ne to pandi lisangu comme il faut et c'est le plaisir na batunyo so bo s'abonner na Idéologie TV sans oublier chez Bisoana na média en ligne TV David Wembe to comme Koko ma déjà na souka ba dédicace no voilà et puis non avant ba dédicace na roloba na pesa message moko na na ba congolais oui congolais zala mutema malamu na ndenga mabete congolais na bandelango congolais zala mutema malamu et ko sala bien bete la fali maboko ce qui fallait c'est le loka malamu bete la faire gola maboko ce qui fait gola c'est le loka malamu mais ce qui fallait c'est le loka mabe yo ozo komisa ngo malamu wana za mabe ce qui fallait c'est le logo oh mbatu nyonso ba mona ke eza malamu mais yo itake kaka congolais fallait asala yo eloko te yo na fali bo wolele eloko te yo na fere bo swana te fera botola o mwasi na yo te mais mbala mo kaka oyina no fere na ebite tout anu na ngola biso zo na ngola tala ba mise na biso nde bazalaka vraiment ba mise ngola ndenge bazalaka o mona balingani bazana bomoko chose grave Cynthia na période de confinement au kaka ba musiciens angolais pour balinga mingi kokende Portugal tous les musiciens au bazalaki na Portugal bangolais s'il vous plaît basanganaki podium moko ba beti show pendant 2 heures du temps et les cas qui en direct na biso na Angola totalaki yango ozala misa mukolo ozala misa mona mukie bango nyonso même podium ne c'est loka bon na Congo et salama là na éviter wala sona jibe bien na podium moko tu sais que de nyonso wana za ko valoriser ça béton pour que c'est que de arosala nango siko bango wana nde siko yoka ba fana bone ba loba fali ko kende te ba olio makolo faire ko kende te fali ko za wana mais voilà to lingi Congo za la lipoke Congo to yokana ngana sita to yokana ba journaliste angola bo yokana bino pe boza mwa ba keba moko boye ba journaliste angola David même daloba na olenga na ngape bino te boyebi penga qui est David bino tout nangola boyebi David Wembe tozo chité ba dédicace na yo voilà ba dédicace na ngai na pesi na Cynthia yo na lingako tabo fonge mama soso ngai ngana bengo mingi mama soso po yo benaki soso na yo ana pena donc ça la David Wembe bien et merci na ba tutu o ba accompagner émission ya Cynthia na kata Idéologie TV donc bo teni biso rigueur te donc ezaka soki David alekana ki naza mutu soki pe na lekana ki te naza pe kaka mutu mais boyebi ka makambo ndenge ezalaka donc merci beaucoup à toi boss anga boss mais ya beau frère boss Mboshi mobile ya Rolls na kati États-Unis wana donc bozalaka na David Wembe rosala bien Rossi pourquoi pas na Laura donc Tio pena alingaka bino makasi merci beaucoup à toi di Kandoma Boko Bank Business Class wana vepena ya Palin pourquoi pas na Serge Lodja Bossa Boga pile le top d'âge Veto Solara ndenge zalara merci beaucoup à toi Willindeke merci beaucoup à toi José wana leki ya Lumbila donc yebe namuta ya maka David Wembe ngata na koti ata na défi di champagne José banga nete pona futaka la ngai wana noko na biso donc noko na biso bena ya Angola noko en vie mayo donc ye na ba conseil donc moi ba tactique abetsa biso na sala bien quoi merci beaucoup à toi Junior automatique donc Zalara na David Wembe rosala bien merci beaucoup une équipe mobima ya Idéologie TV Marlène la Tortura Ketiana Kangala Tundra moi na Mutando pourquoi pas na Olga la Tundra Bonheur Ngunda Général Crew
Patrick Match zalaka na David mais ça la bien superviseur na biso Chika Bosango. Bon, il y a bien des moutons azo coloniser idéologie TV et merci beaucoup na abonné tout ya idéologie TV donc tous zalaka et ko ça la bien. J'espère on est là presque à la fin de notre interview analyse. Je dis là chez Idéologie TV et c'est le plaisir na batunyo so bo s'abonner pour consommer émission oh bo a décidé c'est votre maman Soso na sengi na bino nyo so bo s'abonner ah vraiment bo a la décidé émission oh eza kafu na bien et ça la bino bakito komakasi c'est toute une leçon donc c'est un peu c'est là pour aujourd'hui on s'arrête par là ciao ciao ouais bye bye à tout le monde.